Mais là, on a pour le moment, la province est marché. Les ont marché parce que bisomoko, tous les ans, babomi ya province. On a dit que mon abisa yo en. Au moins, et si quand nous avons une commission, commission na makasite, muta programme ka, mutu, que lelo yo, okosala bokokoma boyiza kanzana. Oh, ya lobaki conseil ji. Ah. Bon, faut comprendre. Moi, nous avons fonction mususu oyo bazopesa batu, c'est na lobaki yango déjà liboso. Bazopesa kaka mutu ka ba fonction ka bipesa la bonete na ba sentiment pour azamona kazi na ye, azui a tie conseil mais pour nanga azana na poa ya na qualité te kozala take conseiller ya vice gouverneur. Donc azana na poa wana te parce que eza problème ya bagage. Oh, tu vois bagage. Je le baquet bien. Eza problème ya bagage. Matanga ti bagage ko. Mais bagage na yebisa ka yo so to lobi bagage mutaka ntsate ke no bagage ça ba valise ou bien soit eza ba bassin moko boye mais bagage donc eza lokola ngango na Congo batu oyo bazwa vraiment lipamboli ya haine ya mutema mabe eza biso ba Congo. Donc pour le moment mutazo sala intérieur ya province. Donc wese le kutu tout vite tout tataki beninsudi. Donc province a baby si ko be na ibiku te ko baby sandengini na koloba nde bakino balobaka parce que onga na komi komo ne pas na ye na yebité donc na théâtre ya esobe na sayisa do ekosa na luyalu ango suso luyalu wana eloko ango yo tiji wana kiakala kibetu yakala tala na nous vile eloko ango na yebi pete suka pakula ka mafuta donc je ne comprends pas hein. Donc ville ya modèle wana impossible donc na ndenge ya biso ba Congo donc muta modèle wana akoki ko diriger te ata na makambo na biso ya famille azasu na tango te ko pesa ba konzo na biso makambo so ko sala ka likambu te soko tuni ba kolote vous comprenez akomi bilobela okomulo ba makambo na sentiment pour passer ko yebike no Luemba aza noko na yo nini boyeme eza mabe ozo fingisa Luemba ozo fingisa province hein. Niti ngande na zabo nakozala ka mutu biloba lobate nakozala ka mutu biloba lobate na loba makambo ya solo yango na ebiso ke na problème ya bagage donc nakosenga ke no na ye Justin Luemba ai mutaboye lokola Gilles luka ozongisa ata na mbata mbengi ata neti mwa nsola wana ya café swati mba mafuta azongela donc ana compétence te ya kotia ye bia kozala conseiller politique na yebike excellence makambo se silaki azozonga na ebonga na ye na lobi azozonga na ebonga na ye akosilisa manda na ye na mission oyo population biso population oyo confiance tozana ngo pona ye ngana za licencié te ke ngana pesa bato cours nyo pesa bato donc pozwa diplôme ya sagesse ngana za nango isa passe eza n'importe qui te bato lokola bamfumbisi mwa wana ata osombele lupango na Gombe ata opese hélicoptère. Vous comprenez? Lobby. Soki ozangi kosombele kaka unité ya 500 francs. Abosani onyo sa malamu salaki pana. Iso na Congo central tozali na trua o balobaka lokola makuku matatu. Tozali Bas-Fleuve, Cataracte, Lukaya. Mais problème oyo biso tozalaka nango batu ya bandeko na biso ya Bas-Fleuve. To comprenaka te banda bango bauti kozwa ki pouvoir ya ki gouverneur pour ba diriger province biso bato Cataracte kata Lukaya to menansaka bango te mais bango yo bango basalaka et pas na biso na Cataracte na Lukaya en tout cas pour nanga na comprendre yango te izaka kanui sike to lobi ke to zaba ni Congo soki mutu ya Cataracte azwi bia Lukaya azwi azali kaka ndeko na yo aselo ngo aselo wana ministre intérieur wana Monique yenda za likola mibe nazo tunu yenda za likola mibe yango na yebiso yenda za likola mibe et puis loko na ko yebisa yo omuni ndeza na onyo so yo fati beta to mon azo yo kapé na yebiso bien ngana timula ka monoko te zanga pu est-ce velone ça nani ako kendeko aselo longo zonga na loja na yebisi yo chef de l'état excellence Fati Beton muto azana kati ya vision na ye ya kosala misala ya kosunga peuple c'est excellence
atuma tubwana nkuluki omoni mwana oyo kaka lobi azaleka mutu kaka oyo tangu nazosomba soki bamakemba bamafuta na mbata mbengi boye azokotambola alongwe mbata mbengi epe kobosanaka histoire te omoni eloko nakoyebisa ndeko pardon bo excuse nga vraiment histoire kobosanaka yango te parce que mpona nini soko obosani histoire sikokotengamaki omoni ye po aleka na média abanda koloba akoma so ate aleka na média keno kuta nete bajournaliste lokola bapiero wana ifa tuna biso kotuna lokola biso tokopesa matière okokende boye okoloba boye okosala boye mais ye azoleka kaka na média boye sankaka bien soit tokotuna lokola neti nga docteur asajeso omotikisa mabe to badepute nationaux oyo Kinshasa soit disons bazokomebenga banekongo bango fale balobelaka ta bamakambo mosusu ya Ituri kuna parce que député national atandika makambo Congo central te oyo biso ya bakongo ozali député ya ba province nyonso Congo mobile fale balobelaka makambo ta ya Ituri mais bango balobelaka kaka mingi kaka makambo kaka ya kofela mboka mobimba mokili mobimba boza kolanda na ba etando ike na ba différentes chaînes YouTube to na ba plateforme ebele Pegin Sasa le terminateur de la presse lelo azana esengo royambela bino un grand notable ya Congo central. Il s'agit de Lutumba Simaro. Qui est Lutumba Simaro et Touré Bango lelo et puis to lobela mingi ba actualité oza ko dominer na Congo central. Pampang na beto Congo central ba ina kina kolanda beto partout dans le monde. Ya ikimpang na bino Pegin Sasa terminateur de la presse congolaise moderne. Bubu mukena kiesi ya kuyamba na émission ya na munu awa mpang na beto Lutumba Simaro. Lutumba Simaro ke na mambo Rutuba betuke tuba mambu mingi ya Congo central sans na actualité mais émission que vont na bilingue dingala sans na Congo central malgré ba ne Congo ke mingi mais babikolo mingi que vont na Congo central donc Lutumba Simaro le grand notable bonne santé madame Bamituna trop Lutumba Simaro est-ce que Lutumba Simaro ya yo boza na ba lien familial plutôt boza ba ndeko na Lutumba Simaro ya artiste et musicien pe à son âme non koko na bisonde donc kobota mayaye et puis kobota masusu ya oyo ndoyi mususu nanga nde bapesa ba mama na bisonde bapesa e kombo na ndoyi oyo azalaki Lutumba Simaro. Donc c'est ça. Donc tout ça bandoui. Koko na biso nde koko moko. OK. Lutumba Simaro zanani pour batubelo batuna Lutumba Simaro kombo ebani Kongo ebani Lutumba Simaro na songololo ebani mingi Lutumba Simaro zanani pour te expliquer. Nous nazan notable à Congo central na territoire à Songololo. Nazali notable. C'est ça. Lelo tobeta lisolo ya Congo central Lutumba Simaro lelo obombe lelo côté to solo là vraiment est-ce que Congo central mikolo ils a ko marcher bien tout ça comme marcher bien té yo banga na yo mutute yo solo laka to solo ngo normal depuis batuna soloka yo monde lobaki baloki ke atuma to bwana nkuluki azana na mupanzi mais Lutumba Simaro kozala muta mutute nalingi totikala na ligne à droiture pe à vérité to solo lango na bien départ ya atuma to bwana est-ce que to benga ngo départ suspension to ndenge nini est-ce que kozonga to akozonga te est-ce que relation ya Lutumba Simaro na gouverneur AI Justin Luemba eza malamu tote est-ce que aza kosala ndenge atuma to bona tikelaki ligne ya ko travailler tote to solango pona yambio en tant que grand notable ya Congo central donc ce que to yambio boy oza ko représenter Congo central mobimba kobombe le côté kobanga pe mutu mokote. Merci na mutuna na yo ngana koloba boy
biso toza ba Congo mais ngamoko na lobaka yango ke na Congo tozali na 26 provinces na ville ya Kisasa mais na Congo batu oyo bazwa vraiment lipamboli ya haine ya mutema mabe eza biso ba Congo. Non, eza kofinga te, eza nini te, mais pona nga na façon nanga na monelaka par rapport à mboka na biso Congo. Donc oyo eza nango kaka kimutema mabe parce que lisese mungu na kokoloba nga moko na bandaki komona yango tango naza mwana muke ukomona papa akoki kotinda nga lubike te lelo lokola to lembika trop mais lelo na sepeli kolia et bitanga donc tanga o ayebi tanga ezalaka lokola wandu ezape madesu te metanga mako sepela kolia yango na soso ya kokalinga mais atindinga na boma soso mais na kolongola ba poal soso za biso na bomi yango soki pe kosala pe kolongola ba poal na kolongola ngo na simandaku bien na liboso ndaku mais tangu na longoli papa zo yebisange kotika ta poal moko te monana na miso abatu do poal la soso wana fona changu na chasse ou bien na luki carton na changu fona kendo bua kangwa ata na nzela ya mai ata na nzela bilanga donc muta monate poso muta moni kaka mutemi kuvimba ba huko yonzo betu zono nsaki tudidi ba unde unu susuba didi do bango biso lobi to liaki pondu ya pamba bango nzoka baliaki soso bakabili bisote mutema mabe do yangoki na bandaka ko comprendre maloba ya papa na mama tipe na nde na komi na lubi bato bazwa kupu ya ya kimutema mabe za biso ba Kongo biso nongwa na tuni relation na yo na Justin Luemba. Relation nanga na Justin Luemba ezalaki malamu mais na 4 cas ya politique ndenge ko benda na yeza entre vice na gouverneur vraiment pour le moment tout le bas vraiment que non donc la différence déjà il y a 50 jours relation eza sous malamu te par rapport ndenge na yebelaki vice gouverneur relation eza sous malamu to beta penali solo ngono no bien Lutumba Simaro pona yo balongoli ya kobima ya tuma tubuana na gestion ya province koche mupandi ezali kalikila malamu to ya mabe na ndenge sikoyo gouverneur à l'intérim a komi ko diriger mboka ezoke ndenge nini ezoke na ndenge ya tindika chakal tout qui nango bien tout cela ngo vraiment ce que tout cela ngi pena tout cela po o eza matière ndeko eloko na koloba na yo na biso ba Congo ndenge balobaka soko kosi leka soko lali vérité ko yebana donc ngana zaka vraiment mutaba sentiment mais loko na ko yebisa yo pour le moment province zo marché te les hommes marché pour parce que biso moko tozananu babomi ya province o na likamuna yebisa kyo omoni esika nanu nzambe nanu akomisi yo te komikomisa na makasi te mutu apogramaka mutu ke lelo yo okosala bokokoma bo ezaka nzambe mais biso tozo komikomisa na ba place na makasi na jalousie donc pour le moment mutu azosala intermédiaire ya province donc wese le kutu tout vite tout tataki beninsudi donc province a baby si ko be na ibiku te ko baby sandenge ni na koloba nde bakino balobaka parce que onga na komi komone pa na ye na yebite do na théâtre ya Esobe na sayisa do ekosa au théâtre na komi komona siko na Congo central pona yo gouverneur Atuma Tubwana est-ce que détournera ya solo to ya lukuta est-ce que yo pozo senga Atuma Tubwana azonga to azonga te azonga pona nini po sala nini to po continuer nini landa ba question nga bien pona yo kocha sentiment te aux notable et puis aux allez chef spirituel
totala ndenge ya butu totala pe na ndenge ya moi pour na intérêt ya province. Bon, makambo oyo vraiment ya koloba ke gouverneur ya province ya Congo central ke non a détourné bambongo. Bon, nako ndima likambo na sonité mutu na mutu aza na façon ya vanda kapona nga nakoloba ngoke eza nango toujours wana ba montage eza ngo lukuta. Donc mama na likambo eza nde sika mosusu. Donc likambo eza na faut comprendre que biso na Congo central tozali na trua o balobaka lokola makuku matatu. Tozali bas fleuve, cataracte, lukaya. Mais problème oyo biso tozalaka nango batu ya bandeko na biso ya bas fleuve. To comprendre te banda bango bauti kozwa ki pouvoir ya ki gouverneur po ba diriger province. Biso batu ya cataracte kata lukaya to menansaka bango te. Mais bango oyo bango basalaka et pas na biso na cataracte na lukaya. En tout cas pour nanga na comprendre yango te. Izaka kanini. Sike tolobi ke tozaba ni Congo. Soki mutu ya cataracte azwi bia lukaya azwi. Azali kaka ndeko na yo. Zele zatana ye asala tangu peta na ye kokoka pe manda na ye pesili mususu pa koya. Mais bayebisa biso bapesa biso atandakisaka na mutu moko. Nanyo biso déjà ça doit pouvoir na bas fleuve biso se to yokela lukunya oyo bakinwa balobaka ou bien soit jalousie ou bien haine bizala kate. Donc makambo ya détournement ya mbongo wani zanango maskari za lukuta. Parce que quelque mitu oyo neti ngamoko na yebi bazande na kati ya jalousie ya kusala ba montage ya kukosa makambo. Donc tukulemba tukubandoloba kaka chaque jour non. Donc wani za lukuta so mutalobi bongezango lukuta. Yo attaque notable ya Congo central oyo senga na chef de l'état nini na dossier oyo parce que tout le monde conseil d'état si akataki makambango a sengi gouverneur atuma to bwana zongi la musa na ye en bonne et de forme petit sikoyo VPM ya intérêt à selo alingi ko ni makambo wana te alingi ko tin ko notifier sous gouverneur te alingi ko tin da telegram te. Est-ce que Justin Luemba alesaki mbongo? Est-ce que atuma to bona kozonga to akozonga te na pesio maloba ozotala siko chef de l'état ponga mokonza mboka la ndaka ngai ba service ya mboka ba service tout ba Rolanda ba question ya Pegin sasa ba réponse ya Lutumba Sima pona nga réponse nanga na koloba na mokonza mboka nyonso ezoleka na mboka butu moi azala nango courant alandaka parce yende papa na biso omoni na kosepela kopesa kufutela mwana Minerva kopesa mwana a diriger société moko boyo bien soit famille oyo moni aza na vision za na souci. Ça fait pona nga eloko na kolobake na chef de l'état excellence Fati Beton muto aza na kati ya vision na ye ya kosala misala ya kosunga peuple. C'est excellence atuma tubwana nkuluki asali nini babika asali eloko te manda na ye ato asali eloko te ato asali nini po ato akinuzonga ato asali nini bazo babisi chef de l'état ki ato asali eloko te na province yebisanga sikoyo Lutumba Sima o azo senga na Fati Beton ba réhabiliter le gouverneur atuma tubwana azonga atuma tubwana asali déjà nini na province o asali nini yebisanga yi ndeko moni bali akanga inga nationalité ngamoko na ebi Congo central wana omoni soki leloke ndeko yoko tuna ngobia to bakutuna nga balobi ke no excellence atuma tu wana sali ni minga na okamo seki oyibi Congo central te
parce qu'il faut comprendre nanu que lelo tituzulu bakaka bato ba fleuve wana bazo wela pouvoir wana ba yebi libulu erozo oyo bango basalaka ya banyongo non toke tozong ba yebi libulu erozo oyo ya banyongo basalaka oh tsolo mais tozulu makamba solo parce que ngana ukamwa ndenge nini ndenge nazaboye na yebike na bimi na tongo mwasi nanga defaki mapa sikoyo auto defaki to futite lobi susu natinde susu ke no mame bimasu na ko ke no defa mapa est-ce que mama wana wa defaki biso mapa yena boulanger ke no swaka ngonyongo obie koma donc erozo o ezalaki na Congo central na ba banque nyonso ya banyongo bande ko na biso ba frère o bango nyonso bande ko na biso ba frère baleka kuna batimula mama ne erozo donc tie ezalaki wana na pouvoir na mandat excellence tout matubwana oya bimi eli ya ba député provinciaux na Congo central donc po ba banque ba déficit mbongo boye ba ndeko mone lokola neti toloba omoni lungwene be lima parce que bazo tala nanu keno erozo oyo nanu ba gouverneur ba leka wana batimula efuta mate ba ko déficit ndenge nini mais na bukasi na ye alubi na peuple ya Congo central poto zala na valeur na ba banque tokanga na sentir tofuta banyongo botuna banki nini ona miniti oyo eza suna nyonga province zate do ba banki bakomaki sikoyo prêt bakomi prêt ko ya ko solliciter gouverneur bango moko nzawiza za devanzimbo usala kisaluki province mais comme ye alinga toujours tout droit yani pour avoir devanzimbo il faut assemblée provinciale ka fete kalokuru ka kwenda mukinsuwe kiko voilà donc mambo makudu munzila donc batu mususu oyo somona wana baza na souci ya province était souci ya population ya Congo central teke mais pona mabumu na bango mais excellence à tout matubwana excellence Fati Beto mutako sote bomba bombe zalaka mabe bongana zaka mutaba sentimate mutazana vision na kata manda na yon c'est excellence à tout matubwana omoni lokola misala ya stade a sali détachement ya mbongo $1 million apesi po basala musala ya stade mais lelo kaka ndenge na zabo yo za ukurate population ya Congo central ba yebite kaka oyo kasuki na 50 jours botala tripotage oyo mutazo tsala mere kaka oyo batike aza limité ya ko nommer ya ko révoquer et puis ya ko sala ba dépense mais lelo soko tali na bambongo kaka oyo etalaki kaka elongwaki kaka makambo ba stade wana esala misala ya stade bidiki nzimbu déjà donc ebele ya mbongo azui yango abimisi yango atindi yango na ba fleuve est-ce que population jeunesse ya Congo central makambo bozana ngo courant ese bazoe ndiki tuzulu babu donc misala ya stade yango pe uriba continuer donc kata ina ngo pe alongoli ebele mbongo atindi na ba fleuve mbongo ya atindi na ba fleuve stade one eza ya Katarak eza ya Lukaya eza ya ba fleuve mais oyo eloko wana se bimaki déjà pona misala ya stade mais alongoli libenga tindi na ba fleuve population ya Congo central ba yebite après na suka nango okoyoka boyeba kolobo excellence atuma tubwana a détourner mbo yango eloko musuna koloba pe bon ngana zana kondima na vision parce que faut comprendre que na vision excellence ya Fati Beton azaka vraiment muto ba sentiment aza muto mayele ayoko ape ba conseil ba yebi déjà mabena malamu na lukuta bisikeza landa eloko nazo ebisayo naza na espoir eloko nazo ebisayo na date lelo na eroyo nazo pesa message oyo chef de l'état ko landango ba conseil ba ko landango population ya Congo central ba ko landa yango bon nakondima nanga na vérité pour vérité zaka vérité na yebike excellence makamuse silaki azo zonga na ebonga na ye na lobi azo zonga na ebonga na ye akosilisa manda na ye na mission oyo population biso population oyo confiance tozana ngo pona ye po tokondima mutu na sentiment mais bitumba parce que au moins il faut comprendre ya zo kutana na ba bitumba oyo na makambo ya balukuta ona ba montage pour passer pour ba monique no vision na ye zabalamu même sala mususu na yoki na banzangungu danger na banzangungu misala izo continuer stade ya Seda Kisantu et puis banzela mususu na
na matadi na ba po musuzo salisa donc ba misala nino suki na nzela misala ekoki kosuka na nzela te masuwa déjà c'est démarraki ekozonga susu si mate marqué bitumba mais bazana kati ya komona pe ya koyeba bomoni stade ya mfuki ya kisantu misala ezo salam et puis mbanza ngungu bomoni ti banda na époque ya ye moko tata na biso dokolo tata dokolo ntangu tata dokolo tina ero yo muni mbanza ngungu ndenge komaki bairozo banzela mabe mais pour le moment sikoyo na temps auto zolo ba donc mbanza ngungu et là ti vraiment lambasi ka vraiment o ya fati béton donc béton vraiment yo ka vraiment béton yo ki béton donc eza iloko ko kosa te soki ozana tembe mbanza ngungu eza na niveau ya matadi bozomona misala banzela marge bitumba mais mwana mobali abatu azubunda Lutumba Simaro tout qu'on a mikolo yo conseiller en communication à gouverneur à tout Matubwana oyo nzokane na ko apprendre que azandeko ya gouverneur à l'intérim je sais Lwemba à l'équipe ba télévision na ville à Kinshasa à lobi biloba na siko yokaki na boko commenter maloba na ye réaction na yo ekozala nini na maloba oyo a lobi à l'équipe na télévision na bopeko c'est un confrère na boko toucher ye on a plateau na ngai ba question yanga ba réponse ya yo bon et conseiller Gilles oyo alobaki conseiller Gilles bon faut comprendre moi neza ba fonction mususu oyo bazopesa batu c'est na lobaki yango déjà liboso bazopesa kaka mutuka ba fonction ka bipesa la bonete na ba sentiment po azamona kazi na ye azui a tie conseiller mais pour nanga azana na poa ya na qualité te kozala ntake conseiller ya vice gouverneur donc azana na poa wana te parce que eza problème ya bagage tu vois bagage zolo baké bien eza problème ya bagage matanga ti bagage ko nini mais bagage na ebisaka yo so to lobi bagage mutaka ntsate ke no bagage ça ba valise ou bien soit eza ba bassin moko boye mais bagage donc eza lokola ngangu parce que faut comprendre que webi que sagesse ni intelligence eza différent webi bien webi que ngande na zaboy ngana za licence te landa bien joanga vraiment bien ngana za licence te mais ndé na zabu ngana pesa batuku kura ni pesa Lutumba ngana za licence te ke ngana pesa batuku kura ni pesa batu donc poswa diplôme ya sagesse ngana za nango ça passe et là n'importe qui te docteur en sagesse nazo ebisa yo donc atana fati beto yebi nazo ebisa makamba fati beto yebi ke yo pena docteur en sagesse nazo ebisa makamba solo yango na ebisa ko eza problème bagage parce que kala mingi tenga na ebisa ko ngana zo licence te et puis na 2022 kala mingi tenga zo koma siko licence droit donc oui nazo lika na collation bakolenga donc zongi chiki na 2022 bazo kolenga donc wana siko eza na nguka lokola neti nemba lobaka matabisu donc ntelo osoko lobike matabisu faut expliquer bato parce que na mutu mususu donc matabisu do tango sombi loko do to lobike mayele eza déjà ya kobotama mais maintenant siko onga na zotanga moi intelligence wana bakisama donc eza na nguka lokola ntelo eza na nguka matabisu mais mayele déjà izali donc conseiller Gilles Adana sagesse ana sagesse rien parce que bon omoni télévision za radio te parce que télévision ni tenga ndena zolo baboye muta omona ke note muto na figure nanga na zolo nanga na mbunzu nanga na mbebo nanga donc mutazo talanga ke non oya zolo ba c'est monsieur Lutumba donc il faut nazala vraiment un message clé oyo ngai nazo pesa na peuple ça fait message clé on nazo pesa na peuple eza la message moko eza kolobango kwa na ba sentiment te faut ça le message moko eza la paix quand même ya solo mais c'est pas manger la lobby donc à Lukuta a fondé naie tout parce que ça y na boîte il pose na boîte bon ngana utu kolobake tangu na yebisi ça problème bagage donc wani za makambo ya Lukuta ou lobby parce que ye ata lobby que non
na sima ya excellence tu matubwana bato mayele bazate dongo ebike ngana kamwe dongo muite kana bisike no sima nyonso wana tala te menga ko sangisa batu nyonso wana ya ba fleuve mutamayele lokola nga batu nanga kaka soki ya solo vraiment que non na oya lobido maloba lobi ezongile kaka na lobi ke so muntu aza diplôme sagesse aya nango bayibi sese nanga bayibi ndako nanga ponga na zana ngisika ko bomba mate bayibi ndako nanga o aza diplôme sagesse aya nango epananga boyebi nga bakadonga na pesaka so na moni yango vraiment que non oui eza diplôme vraiment ya sagesse à nord ozanga kadote na singno tala Benagil tala Rolanda puis yebisa li campo et peut-être il faut passer court même la TV message pour makama lobby et bouleversement batu mukie malgré kazane mwana pana yo yoza papa puis yoza docteur en sagesse Gilles Nsumbu Rolanda Gilles Nsumbu atuna na village natal na bango na Mbatambengi atuni langa de mabe obie soit lupinda soit aye na nsioni atuna Blaise soit ba transveve nde ba ko expliquer ye parce que omoni mwana oyo kaka lobi azaleka mutu kaka oyo tangu nazo somba soki ba makemba ba mafuta na Mbatambengi boye azoko tambola alongwe Mbatambengi et puis kobosa naka histoire te omoni eloko na ko episode ndeko pardon bo excusez nga vraiment histoire kobosa naka yango te parce que pona nini soko bosa ni histoire siko kotenga mati omoni ye po aleka na média abanda koloba akoma soit aleka na média ke nokuta nete ba journaliste lokola ba Piero wana il faut tuna biso ko tuna lokola biso to ko pese matière oko kende boye oko loba boye oko sala boye mais yo yazo leka kana média boye sanga ka biso to ko tuna lokola nete nga docteur association omuti ke samabe ba sala on te na faveur à grand frère na ye face à la ka bongo parce que bino mo pese pouvoir le gouverneur a tout mutanoma na arrêté et non ka epeke gouverneur a tout mutatindaki kuna poto mona quand même poto na vie na ye bola munino surtout asali ekena ngona mai bon ndeko mais faut yebake bien que na vie et loko na koye biso na vie bola mo epolaka te na sens nini atande nga kendaki poto wana po parce que oyebi ke po alonga Mbatambengi wana ezalaki oyebi ndeko nanga oyo camarade nanga fils lwakula oyo aboma wana yende mutu oyo 25 000 francs congolais et 8 songololo ba pesi na maboko ya fils lwakula ndatindeliye na tiko cash na Mbatambengi azui transport aye na niveau mbanza ngungu akomi na niveau mbanza ngungu nako ebisa yo na place na sombela ki poudre ya poudre po basa le massage Prasi oyo nga na sombela ki poutre boye donc na kokola kisa yo po basa le massage. Na ndenge nini? Po aleka nanu omuni kolanga. Po comprendre bien ko muni donc nde na zaboy. Poutre te nini te? Ndanga bien. Oyebike nga savoni nga na sokola kanango. Savoni. Nga na sokola kana savo ba mindele te nga na sokola kana savo ya munganga. Oyo kaka savo munga ya nga na sokola kanango. Ndengu muna nga boy. Metala chiko na minute otina zolo bata bongo lelo na kebilanga teke mais na sali massage teke nini teke mozo mona kaka tala maboko nanga tala ma ozo mono bilanga mais po aleka bazola kiseke nokolata boy nakolata pe mais comment na yebiso bien ejila mwana bomaka mama wala tika eza makamba ko bomate ça ko finga te meto zolo bake bien ko sala kalikambu te soko tuni bakolote vous comprenez akomi bilobela okumulo bamakambo na sentiment po parce que oyebike no Luemba aza noko na yo nini boyeme eza mabe ozo fingisa Luemba ozo fingisa province neti ngande na zabo nakozala ka mutu biloba lobate nakozala ka mutu biloba lobate na loba makambo ya solo yango na ebisoke na problème bagage donc nakosenga keno na Justin Luemba ai mutaboye lokola Gilles luka ozongisa ata na Mbatambengi ata neti mwansola wana ya café swati mafuta azongela donc ana compétence te ya kotia yebi ya kozala conseiller politique oyebi pe loko yo peto keto zonge mukonja province excellence atuma tubwana nkuluki kinzambe pe oyo eza na mwana mobali wana donc na fati beto na ndenge moko kaka kimutema mawa tiko boy mina zo bisoma kamba solo po mutu lokola neti yoke ndoko tshebe swati mutu ya média ya communication tala pona kozala
mutu ya média ya communication lokola bamende fozala mutu ya mutu landanga bien mpona kozala mutu ya média ya communication fozala mutu lokola neti bamende aza na mayele ya kobotama oyo ya classe eza nango baexcessoire mais excellence mokonzi ya province oyo vema excellence atuma tubwana bacomplication mosusu ezali ndeki motema malamu eleki mingi. Donc soki nayoki mambolobi oyo nyonso oyoleka na province lelo na bakomo balikola tuma tubwana eza mpona ki motema malamu ya tuma tubwana ye moko eza mpona ki motema malamu nazoyebisa yo eza mpona ki bon nanga onga namonaka na miso ya koyoka te onga namonaka na miso eza nde ki motema malamu po soki ki motema malamu te bitumba mususu na ki motema mabe mususu mbele ezopusa na pembeni na ye te mais ki motema malamu eleki ye trop epe ya mibale alobaka te donc ye ndenge aza wana ata osali ye mabe akoloba te akozonga atalaka na miso omonaka koloba nini ezalaka boye tala maboko nanga tieka bobo nyonso loba nde nga nasala ye mabe napesika na maboko ya nzambe koloba nde mpe mobimbaka yango wana esiti sikoyo tolo wana bien gouverneur atuma tubwana akozonga te po toyokaki ebeleli basepelaki ye azozonga te kuna bazobela kuna pe bandoki bakotinda kaka bambongo zozota kaka matadi eza koya epuis toyoki mpe lisusu ke entourage ya chef de l'état baza na kati ya makambo oyo Justin Lwemba aza kolesa na CCC nalobi yango bien c'est conditionnel il paraîtrait que na lecture nyonso ezosala wana nakozonga tuma tubwana est ce que kosimba to esimba su te totochani na biso kaka page kaka mabo eloko na koyebiso ndeko eza commentaire te na état de droit oyo ya Fati Beto na état de droit oyo ya Fati Beto donc état de droit soko za na réseau za na re donc ndenge excellence atuma tubwana zani na raison wana ezalaki makambo ya montage ya lukuta nga na assuré yo ke non l'état de droit oyo Fati Beto akozonga nazoyebiso akozonga donc soki otie tembe nakosimbisa ata na telefone nanga oyo mibale yo po ozwi telefone na yo tosimbisi na mutu akozonga po parce que landanga mbie nakondima te nazwaka telefone nanga boye nasimbisa yango oyo mibale po eza na makambo esalaka oyo etalika makambo ya bilanga ntango yoka fondation lutumbu etalika makambo ya bilanga donc parce que confiance eza nini ye moko mokonzi ya mboka lobi oyo aza na réseau aza na re loite di droit yango wana donc kondima ezali akozonga epe tokosela bato tokono bato mosusu oyo baconseiller mosusu baza pembeni ya chef de l'état nde baza nsima ya Justin Lwemba oyo banini boye ti landanga nano bien ngai eloko wana parce que baconseiller mingi baza pembeni ya chef de l'état baza kotravailler mingi na vision chef de l'état eza lokola nga nde naza boye bana nanga bayebi ke no papa alinga lukuta te alinga ne boye te ese bana nanga bakokota na geste wana oyo aza na raison aza ni na raison donc naza na confiance mingi po parce que par rapport au chef de l'état Fati Beto aza muta ba sentiment te donc so moni muta aza pembeni na ye ayokaka ye amonaka ye lutuma komobanga lutumba sima banga nayoki na ba fuite soto zui ba direka ba ebele ya chef de l'état on otanga kombote ba conseil mususu ba na kata masolo yo bato ebele na propre ndeko na yo fumu difima ba nommer chargé de mission et pas gouverneur AI propre frère na yo kasi yango na yebisi yo omoni mutema malamu ya excellence atuma tubwana nde yango wana bamfumubisimu wana baza ponanga yango na biso kino makamu mususu botunaka pe biso donc bamfumubisimu wana loko bamfumubisimu wana fumbisimu ayebinga bien butalanga bien nde toza ayebinga bien donc bolo sa bien fumubolo sa bien ayebinga bien ba wana baza bakoko ofo batikalaka na bana na biso na bandako baza bana do bakoko oyo fo batikalaka na bana biso tozobota batika bakoko na mona kata ndako mena makambo etali politique o makambo soki ya ba vision ya ba province boy eza su bango te bango ba na bango c'est le cas na biso yo et c'est vision nanga na vision ya mfumbisu meza ndenge moko parce que loko musu toko banda ko lobate na tango époque
ya sénateur en vie na biso ya Joseph Kabila Kabanga et après ça qu'il poste après ça qu'il poste parce que ayebi déjà eza produit fini nazo biso eza produit fini batu lokola bamfumbisi mwa wana ata osombele lupangu na Gombe ata opese hélicoptère vous comprenez lobby soki ozangi kosombele kaka unité ya 500 francs abosani onyo so malamu salaki panai nazo biso makambo solo et puis yebisa ngai fumbisi mwa ala kisayo ata na téléphone ata tindo ata na WhatsApp ala kiso message soki mfumbisi po mfumbisi mwa po akende muanda akende suati akatisa matadi onini boy ngai ndako nangeza na barabara tuna ye eske so kota vraiment boyo leka vraiment otala leki na yo lutumba boy ata mbote ka ya pamba boy butuna bien bosala neka échange ata bayide parce que yebike bien que non akokiko kokote pana ngate po yebike non ngana zakana ba cartouche à main libre boy et so yeba ke bien que ngande na zabu na mutuna ngabu na zana 14 chambre mata chambre mo ngana ni fonga mate nazo biso bien ngana mutuna nga o na zana 14 chambre mata chambre mo ngana ni fonga mate akokutete to mi ko chité otoyoka kike yo mto kimisa ki gouverneur atuma tubona nzela ya lufu yebisa biso toyoke lutumba simaro yo akize la ba service tu yo mto kimisi kuluki ndako na yo zaka na sima na frontière donc yo o créer frontière na sima ndako na yo mutakimisa ki atuma tubona yeyo yebisa ngai lelo na ziyo sikoboye ya solo to lukuta to matubona za wapi makamba wangu na yebiso ka tuka biso ba Kongo fe makiadi kibani kiadi ko biso ba Kongo do bena ka baluele ko katupa kulanga menga ko price sokite bapangusa makila te ulaninga bakimisa ka mutu oyo bakangi ye bakangi ete batindile invitation what is invitation? Invitation c'est comme poko kende na yote. Mais bakangete. Et puis soki bango balobi kono lutumbo mbake duntudi kunima ye mutakati nani wa monaki. Wapi be preuve. Yango to mona nyonso wane zaka biloba loba kaka biloba loba kaka. Yo kuta. Eza nango lukuta wane zaka biloba loba kaka. Kuluki azapi yo foye bazapi. Mais aza congolais. Aza congolais. Akukende wapi? Aza ni congolais akukende wapi? Wana nyonso wana moni batu soki baza suna makamba koloba te bakum. Webikanga ngamuko kwande na saboy. Makambo yo bato yo ba mususu yo balobela kanga bakosela kanga. Soki na yebiso soki saki, c'est que saki ka bande vert. Vous comprenez? Makambo ko ngamuko bakosela kanga. O baloba. Donc mambo mankaka widi mawu. Mankaka maluti dikaka. Donc makamususu oyoki eleki nango boyi. Balongolo obulo boulot, balongolo na lufu, boulot za sute et pengo zongi na Kinshasa zongi chômeur apela kitso kominga biyenga yenga na yo lutumba balongolo na lufu. Donc comme actualité mais juste longolo na lufu. Alongolo ba jewis, alongolo notu okosuka wapi lutumba. Bon eloko na koyebisa yo non na tunia yo kanga na kotuna ngatenga ngamna tuna na lobby boy est-ce que na lufu balongo linga na lufu netinga est-ce lufu nde epesinga ni libena kenda kozwani na lufu boy nga na lufu so mukonzi anomanga na lufu parce que yebike non nazali créateur meilleur organisateur pona kokende ko s'organiser lufu na par rapport il y a vision chef de l'État, il y a Fati Béton par rapport au pays, il y a vision Mukonja province. Ponga na lufu na sombi la gomi basokola kana nguna dusite ngana lufu nde ngande na zalaka nde na teki hectare na nga obie mwa ba makamu na nga nde na kena libenga na lufu. Wecha lufu wana babisinga ke olie bambongo na macha lufu na fo répondre parce que bana na poto bazolanda baboka sango ya solo IGF ya kunati. Fallait IGF ya epananga. Fallait IGF aya na ye na ba service mususu te. Ake na OCCT, ake ne swati na douane te, ake ne soki na deuxième te, mais IGF fallait nda yande na marché pas monsieur Lutumba. IGF fallait ya na lufu epananga. Na koyamba na maboko kufonga. Nga mongo na boko la ka ba timbriki wana. Donc na koyamba ya ata na 50 timbriki pamba IGF. Pona 2 jours ka kodite na monsieur Lutumba. Nazo sema kamba solo. Donc omoni biloko musuto ko loba yango te.
nde tolobaki no presse zoki te mwa topangusa makila eza te so mutu ayebi soki no mese lutumba azolala nzala obie soit mese lutumba azoyengayenga do wana eza lukuta donc naza vraiment nga naza vraiment mbote naza mbota donc nga naza vraiment kambala eloba kozala nganga ya tuma tubwana mabike yo ozanga ndenge nini suswana metoka kango yo pe ozanga nganga ya tuma tubwana eza kozala nganga te eza nini kasi donc soki mutu amuni babiloko na ngai ya bukoko wana ya bukoko oyo bakoko na biso bautaka tango wana na bakongo da ntotela wana mais eza biloko ya bukoko na ngai donc soki biloko ya bukoko na ngai nga nakende koteka yango bie swati nabwaka yango bie na wanga nango eza biloko ya bukoko na ngai donc wana ngai nakowanga nango te me nakozala nganga non ngai nasalisaka te mais biloko ya bukoko soki eza mpona kolobela peuple eza mpona kolobela mboka wana nde eza na tana ngo ebimaka donc ndenge teli na ndenge bokoko otali pena na ndenge bokoko ya baplan na oza nango kaka tuma tubana azozonga Congo Central akozozonga na yebiso aza mokonzi ya province na alongoli na tuni yo aza mokonzi ya province pe landanga bien azala kondima moko kanga na yebisi yo bien aza mokonzi ya province mutu alongoli aza te pe na yebisi yo ti susu na ba 2023 oyo ozomona na baelektio oyo ya Fati Beton bazokende na Fati Beton nzela moko nazo biso makambo solo ata ozonga so gouverneur aussi de 2023 mame baza na mission na bango po bango faut comprendre moni pouvoir okozala nokende oza mokonzi mais faut peuple balinga yo sikoyo Fati Beton balingi na peuple ye moko alobi pouvoir ya peuple kote oyo mpo ye na province excellence atuma tubwana peuple elingi ye balobi atuma tubwana aza populaire te aza impopulaire wana lukuta natuni wana lukuta bazwa vice wana ya iwana na non landa no bien tosalisa bango boy ya longo nanu ba fleuve abandiko ya koti kisasa zongi akomi akoti ndako na ye sima susu excellence atuma tubwana susu nkuluki alongwe susu akota so otala yo moko ye batu bafasikama basikama otala yo unona kosa yote eza lokola nga lutuma ndena zaboy omuna gateka tanga awa yo zolo bakeno na dufu wana o soki wapi ni balongo omuna gateke partout ngana lekaka ne batu ba yango premier ministre là du Congo Central batu na bino bakoma wolola Gisèle Lemba premier ministre tango ye Congo Central muta kosa yote par rapport ya accueil oyo azui eza vraiment accueil moko to lobake accueil ndenge vraiment esengela kezalela na o azui eza lokola neti sur 100 accueil oyo azui ekoki kutata 40% te nga bi nazo biso makambo solo parce que balobaka kajikana non tozoloba makambo ya solo po eloko nazo ebisa yoke tala chef ya gouvernement akiti na Congo Central accueil sur 100 oya zuake koketa 40% parce que ye moko mfumu ya bwala azana mubembo wana ngana zo bengo zala mka mubembo azana mubembo po ye moko mfumu bwala vraiment nkulu kisoko azala mais tata Samba Lukonde donc alinga comprendre te wana nazo biso makamba solo wala c'était ndenge première dame akende Congo Central l'impact mais omuneki yo moko sikoy omuni maire tango azalaki kuna omuneki te yo moko po ye moko mfumu bwala azalaki yango na yebisu we eloko mususu ba force kate neti ngakutu ndenge na zaboyi na eloko wana ya premier ministre neti ba place wana tala nanu na yebiso po ngana kanisaka bakoki kotinda ata ministre aya koyamba premier ministre mais tangu na moni kaka nini po maladi mamosi makiri kumboyesa nsoni pena landanga nanu bien donc maladi moko ebandaki koyokisanga soni pona telemaka pende mobali atelemaka donc na lataki vraiment pona ebike na soke ndo yamba mukonzi mais tangu na komi kaka liboso wana na tali boye na katsaki premier bien ministre nde professeur ngaka yamba premier ministre boye siko na tali nini boye moi ba formule ba nini boye biloko moko boye na bana ko mona bando bala na te o comprendre nge mosise kaka kadi po mambu balobaka ata makambo se leka na ngokala mais soko tali kaka boye babosa na kaya ozokoka nde koloba te ba Congo bane Congo ebele baza ko benga baza ko senga lutuma simango boke yo changer uzokoloba na micro ngate te veni vérité ezali ke
loba ngo vérité que ba ne Congo beli bazo comme la même ngai que Pegin Sasa tozo senga na chef de l'état ba longolela biso mutu mpoka. Comment mutu mpoka kozala a diriger province au marché mutu même mutakala a diriger province na ba Congo. Que nous dit la loi ne Congo? Que nous dit les ancêtres? Loba yango zozo kolobate. Donc zozo kolobate, zozo kolobate loba vérité. Ba Congo ba sengi. Ba Congo ba sengi. Loba zozo kolobate. Congo ba sengi muno musika tuchudwa. Mimi ni Congo ngini. Alors muno pondo mbele ba upeka mtu ba sengi. Kasi. Donc loko na koyebiso budonge mutu ndo una kimpeni kibeni ndo kimpeni. Kalisi dirisa province kadi utushirwa webike lelo ke libabe o lelo biso tozana ngona province ya Congo Central tozoko benda na boye tuko loba ba mvute mwana nyuso euta parti la kimpeni kadi nkamvu zozi mwana yaka la nkamvu kibeni nkamvu bon nkamvu zi mwana yaka lezo unezo munisanga ye kubana ye bankaka bobama na kuta ye kumase donc mensuni kibeni menga kukamwa ngana kokamwa muta modeli wana kendo koleka liboso ya premier ministre. Donc vraiment ba konzi ya province pe ya sécurité en tout cas pardon bon ezape faute na binote na sengi ba konzi ya sécurité ya province pardon ba excuse baza ba kudutu nanga po ezape faute na bangote bo muni eri kaka mutu desia azola kisabu lumbu na ye akozala susu na kobanga te na koyoka sunite parce que eza lokola niti mutu azana double face donc ndeto lobaka mumuini biso tozomona ye keno muta normal nzoka ye ayeli biso face o ya butu po soki vraiment face ya butu te okokotambola te maintenant que nous dit la loi ne Congo les ancêtres tango mutu atikali bolumbu et moyena misu ya batu loi ne Congo ba ancêtre le bini bon loi vraiment ya biso ba ne Congo oyo vema bankaka zetu tutuka muna Congo dia ntotela do mutu a modeli wana ovanda na ye noma neti so totali bia ata na niveau lokula bia ya shona ta nchela ezala mbata mbengi ezala lemba ezala mpato akovanda te oui akovanda te po parce que muni ba milieu wana za ba milieu o batu ba fréquentaka mingi ya zala ki mutu moko foto kende ko chaye vraiment de côté frontière na Pointe-Noire donc na mayido lekin sanga noro omoni lekin sanga noro ko kuna omoni ke no batu bakoma ka vraiment rare donc mais par rapport to ya ko chaye vraiment na ntanda oyebi ntanda Kongolo o ya ko chaye lokola neti na ville ou bien soit na centre moko boye lokola ya centre na ya kipese e ko simbate katikani parce que omoni faut la peine na susu na luyalu ango susu luyalu wana eloko ango yo tiji wana kiakala kibetu yakala tala na nu vile eloko ango na yebi pete suka pakola mafuta donc je ne comprends pas donc vile ya modeli wana impossible donc na ndenge ya biso ba Congo donc muta modeli wana akoki ko diriger te ata na makambo na biso ya famille azasu na tango ta ko pesa ba konzo na susu makambo so donc ndeto za wana soko yoka ata noko obie soit mama leki mama kurutu akufi na matanga moyaya exactement na feti pe moyaya oh mwana su diplôme bokolation boye akoya te donc na biloko nyonso ya mukili to écarter ye ndono kiyango faut to zonga continuer boulot bongo na longolo nani tata mato wana nani longoli na tunyo nani longoli osuko lo bate namu na otino ba question n'état de droit ou ya fati beto nani longoli na tunyo muntu aselo aselo ye aselo ngo aselo wana ministre intérieur wana monike yenda za likola mibeko nazo tuno yenda za likola mibeko yango na yebiso yenda za likola mibeko et puis loko na ko yebisa yo omuni ndeza na onyoso yo fati beto to mon azo yo kape na yebiso bien ngana timula ka monoko te zanga mpu est-ce que velone salam nani ako kendeko aselo longo zonga na loja na yebisi yo tala telefone azozonga na loja na ebiso tala omuni on a remaniement facha sala selo za so zonga na loja parce que omuni na vie dandenga bien ndeko o eza télévision azozonga na loja parce que erreur basala ka ngomba la mibaleti olaninga obeti libaku boy na pa oyebi ke presse obeta ka libaku lobi tango ya susu misu neko za likolo biko zanase po oyebi ke presse obeta ka libaku sikoyo mutazo continuer ko sala ba gaffe
Bagaf ça fait Foisso zo même la procédure et ça Foisso ya mibeko ya état de droit. Si ko mutwana est-ce que ça na vision ya chef de l'état? Muteka za na vision chef de l'état. Ya kuna yebisu yo communique non. Mayele onga na zalaka na wiza ndenge mususu. On comprend? Donc aza na vision ya chef de l'état. Donc azo comprendre te munene ya ebonga o ya zanango. Donc azo pesa nika ka batu ka tang mususu. Suspension mon koboye ala lika kala muki et soit député mon koboye yeli likamuna litoyi. Si tout ba député nationaux oya Kinshasa soit disons bazo ko mebenga banekong. Bango fallait ba lobela kata ba makamu mususu ya Ituri kuna parce que député national atali kama kama Congo central te oya biso ba ya ba Congo. Ozali député ya ba province nyonso Congo mobimba. Fallait ba lobela kama kambata ya Ituri mais bango ba lobela kaka mingi kama makambo kaka yago ya kufelo. Yango na yebiso yo Fati Beto azomono. Aselo azokende loja. Merci Tokomi Nasuka, équipe technique, merci beaucoup. Christian Beauté, Christian Bungu, merci beaucoup. Le propos tenu dans cette émission n'engage que son auteur et non au diffuseur. Mais le tout aussi c'est pour émission Sili, mais non qu'à que le bail que Bino Banekongo se trouve aux soutenir un nouveau bureau à Sénéo. Donc pour Kadima à Kumbela Sedi. Mais merci na ko soutenir Kadima Ntake congolais et père de mère Kadima congolais de père et de mère oui congolais et puis azali pe susu mundimi ya église nanga na lobi boye ke beteta dioko katula mwanzi na lobi ke na lobi siko to kento zongo ye aza vraiment mutoto sambela ke église moko sikoyo ngana soutenir yete na ndengeni et puis muto aza na vision chef de l'état oyo pe chef de l'état poni on comprend non to kento zongo papa et donc bon moni déjà ba bravo belé et ba bravo vraiment belé na tata Kadima président Seni et salamu salamu et si tu na confiance au biso ba congolais to pesio et na banekongo bango nyoso tata Kadima ndenga za wana omoni ngade omoni ngaboy biso et pe message mususu ngana bosan bino banekongo biso banekongo soko za fone Congo kozwa kama kamba Congo central fone Congo l'élection non batu bankaka bazali batu oyo bayebi critique na biso vraiment te azof tanga kaka kombo oh non ngana za leader oh non ngana za notable oh ngana za bote ki notable ki leader ezalaka ya koloba loba te ezalaka ya mutu oyo azoyoka mingi epe koloba muke nalobika bongo bon nako pesa pe moi ba mbote belé rapidement to sukusa nanga musu ba rapidement to sukusa émission vraiment excellence à tout matouba na nkuluki ba mbote belé surtout na papa na biso vraiment les procureurs PGR ya Congo central ya ville Matadi et puis na côté la police na sengi susu na excellence Fati Beton mutu loko la neti colonel Blaise Wana tata colonel Blaise ya ville Matadi o asimbi vraiment Congo central tata nyata yata mutu vraiment ya rouge wana pomoni esali ya tata wana soki lelo ba sode belé be ba police belé ba kolanda lokolo wana ba okene musika colonel Blaise non asaka musala asali na Congo central papa wana a maîtriser to ya kuluna na Congo central to ya kimuyibi epe kimia donc na yebiso na Congo central colonel Blaise longo nebele nzamba mona yo pe tata Simuki mbangu amona yo. Merci beaucoup. Là c'était Lutumba Simaro, grand notable du Congo central, tout celui en longue et à large. En tout cas émission et Sili nous sommes continuer sur donc il y a le baratro. Donc tout un abino nambala sima ezakuya na prochain numéro. S'il vous plaît, abonnez-vous.